Voilà. Merci beaucoup, Bandeko. Nabi qui vous a ébélé dans Gonga. Oyo Boumessala Kolanda Monda Ekolo, magazine d'actualité. Monda Ekobeta Malisusu, comme d'habitude. Et puis ça qui bino, et les Kamba Congo, c'est les Congolais, surtout c'est la côte à la Kati. Quand ils ont la Pongi, vous avez quand ça qui Kimi a topé Bolinga Congo, topé Mounene à Congo, topé Bonga Congo, et que vous êtes quelque part, et bien que vous avez mis comme ça. Congo, le changement, vous n'allez pas aller Congolais. Congo o kobonga lango zali yo congolais. Congo oyo mandoki koboma bato. Na mabenye zali ko salema. Et ko sila so yo congolais o comprendre que ni nesengela sa kati na Congo. Monda ko zali magazine et message ko tambola partout ko mener ba investigation. Ko yemlo ba réalité. Le oyo to bungisa pe mingi spiritualité. Vous voyez baté que le oyo to ko bunda na mandoki to ko bunda na nzoto mais tango mususu zala bituba mususu. Et sengeli mandoki te, sengeli maboko te. Mais c'est que les combats et bunda mafuma na molimo. Mais banal ba sekeli ba zapi papa ya milimo ya solo ba sekeli ba kamba ba pate ya Nzambe. Zoko luka. Qui te revient nani. Mais le oyo biso to tamboli et bo découvrir ensemble na biso. Même ça bino que biso to tambola ka pamba pamba. So tamboli to même bino le sika. C'est que sika vraiment to sosoli to ils allaient sika solo. Et le sika prophète Gédéon Kasongo Masango. Nous obayebiye déjà aussi de témoigner pour l'aïe. Obayebiye te ba ko découvrir sika awa. Vous avez minute mingi te mais vous soyez beaucoup découvrir parce que na yé to ko beta masolo mingi na ndenge nini Congo esengeli ezo changement Congo esengeli te à tout moment mandoki bakataki buna macheti à tout moment osuka wapi. Papa toye pa na bino. Bonne santé, c'est bonne. Santé, muke kaka rythme ya mboka yo moko tala boka ndenge ezali kitoko boye me bato baza konyokwama na eloko ya liboso tango boyaka kombo lokola ezaka mwa compliqué nalingaka mingi nano liboso na se présenter ngai moko mpona nini bazokata kombo lokola bato ebele bazoyiba kombo na ngai yango nalingaka nasilisa yango nyonso mobimba. Total la caméra. Kombo nangai ezali Gédéon Kasongo Masango Kiabuwi Babulanga. Waneza kombo nangai nyonso mobimba Gédéon Kasongo Masango Kiabuwi Babulanga. Et batu ebele bakataka kaka Gédéon Kasongo mais ba Gédéon Kasongo ba komi ebele yango moye ba yeba Gédéon Kasongo ezanani on a lobi ke alors baba kombo nyonso esila de façon identifier comment qu'ils allaient ngai oyo mutu amemi jaune mutu amemi couleur jaune ngai oyo soki omoni batu nyonso bazolata jaune ezali vision oyo naza nango ya mibale jaune ezali kotelisa mboka kotelisa to kongengisa kotelisa omoni eska bosoto ezali koma omoni par exemple manga soki manga ezali ya mobeso etelite batu nyonso bakolula yango te bazozela ete ekoma jaune soki eteli ekomi jaune na bebe na mukolo mutu nyonso azolula yango de vision aza nango ya kotelisa mboka oyo batu nyonso balu soki omoni lelo mboka eza compliqué eza pote eza ya kotela te eza ya mobe mais tango mutu ya kotelisa bandi musala mboka eteli bakolula yango monde mobimba de vision aza nango yango moni mituka nyonso jaune batu nyonso bakomi kowelela jaune eza couleur ya prophète yango tomemi yango tolakisa batu bayeba ke muke tango baza kosala musala bakoya kondimaka eza ya solo. Merci de découvrir papa. Après cette explication par rapport à jaune banda kalona papa osalaka wapi tango mboka ezakoluka couleur jaune omona kabinote toyeba kabinote lelo toyi ke
obi ki yonde ozali wana epone ma couleur jaune otelisa okoma lokola bakamanga mo fude comme nous takali na raso tala bitala manga mo fude yango kuna babango libanga lokomi mutu oyo kesingi batu babango libanga po bali za la posa kolia yo kolia izana yoza Congo otelisa Congo banda kaloza kapi pour c'est tant ka Congo tela bon vous êtes ko bampaka to kufa ba génération kufa ndesi ba obima to ozali kozala kunga mikuka. Merci beaucoup. Eloko ya liboso nazana carte nazana 3 cartes Zambé aza 3 fois Zambé ya Lola Zambé ya Israël na Zambé ya Congo mabele masaba. Pourquoi ça? Carte ebimi na Israël esika yesu aza kotea carte oyo na profetiza euta na likolo nde oyo ya blewa carte mosusu oyo ya Congo tozozela ya kotelisa yango carte spirituelle ya RDC ya Congo ya sika oyo carte oyo eza ya 2015 na prophète ye moko alati jaune depuis 2015 peut-être tozoloba pamba te na bilembo ezo accompagner oyo eza carte ya 6 provinces. On est carte dans les bimina ntango tozozela sika tozozela sika tumba uzana ngo sika wana kotelisa wana oyo tozozela ya carte ya sika yango moni nungu eza partout eloko ezotambola te mpona nini ezozela moto azo ya sika bayamba ye apesa biloko oyo Nzambe atindeli kola mwana meme bana ko zato za mwana meme esa bongo na mpunda memai batu bandimaka te nako ya Yesu batu bandima te baoyo bandima muke to banda na bitumba ya este guerre ya este za spirituel na nzoto tokokoka te na lobimba la nambala nani akoyokanga mais papa la kati na bama muke ozali tanobi ozosala makambo ozosala na makasi na yo te eza spirituel eza bongo Nzambe aza kati na yo biso banso tozala mokili malgré misala même mabe ezali la puissance mo tozali likola pouvoir Nzambe exact tango lobaka maloba wana otina maloba ya spiritualité maloba Nzambe apesi nini eza kozanga ke Nzambe wana apesa pe pouvoir wana et atteindre l'objectif merci lobi ya solo aussi tosali ba émission ya ndenge na ndenge yo ndenge oyebo aussi toleki toyebisi l'état toyebisi ba congolais tala ndenge guerre elingi esila tosala boye nani akoyoka toyebisi bango eza boye nani akoyoka bango bayebi ke eza minduki ya tozotalela bango na lobi nanga motu ya koloba ke topesa solution ezala na bitumba ke kosila fo Nzambe alo ba accompagner soki eza pamba po tomoni moto asilisa bitumba na Israël eza prophète prophète ebi balataka basaki bazotambola bazotourner Élisée le prophète un prophète asilisa bitumba sa munduki c'est biblique c'est-à-dire guerre oyo ozomona ya este oyo congolais akokoka yango te mpona nini bacongolais banégligeaka spiritualité congolais makambo ya spirituel kuna aza kuna te. Le chef de l'État, qui a vu pouvoir, la première quelqu'un a bonzaki comment les bossons Nzambe. Malgré ce que tu as la caméra. Ok. Il y a solo là, mon conzi, un mot cahier, mon code, parce qu'il y a des garants de la nation. Oui, oui. Fais ça message dans eux atteindre vraiment objectif. Parce que dès que tu commis, tu as besoin de message. Bon délire avant tout ça, les messieurs. Les Nzambe peut s'enziler, maloboko bima et atteindre objectif. Merci. Chef de l'État, la sinatinda banikanda. Nazoe réponse pas inayete mais na lingaka lokola na za mukolo na spiritualité na lingaka kolobela ye na téléphone te soit te na micro te na lingaka tokuta na ye moko aluka ngai. Très bien. Problème ezabo chef de l'État ya solo abengaka bato na stade de martyr pona kozwa mboka kopesa yango Nzambe mais siko tozotuna yo zui eloko pesi Nzambe Nzambe apesa solution te de eloko tozoluka siko eza Nzambe nini oyo apesaki mboka po ete banzambe bazebe eza na mutu Nzambe eza na mutu Satana ya mibengi mpenza Nzambe eza na Nzambe ya solo soki ozwi eloko pesi Nzambe ya solo ifozwa nango réponse moi tout le monde na Égypte ouais grand Nzambe na ngai abiti ya nzete Nzambe asola melinyo surtout banzambe ebele boye siko Nzambe nini oyo apeselaki mboka
réalité yango soki ezalaka nzambe ya solo apesaki nzambe yo atindi nganga moto ya solo pourquoi azoluka ngai te oyebi ke esika ezalaka kokoso mingi parce que lelo oyo moto atambola la vérité akutana toujours na banzube na bakale ya ndenge na ndenge po alobi elonga na nzambe ezalaka facilité eza ya solo mais taki oza mosali na nzambe lelo oyo okolemba lokola nano réponse loko nzambe te non nakolemba te lokola kolemba te nazokoba kofrappe il faut l'état luka ngai topesa mboka toli solution sala oyo esengeli interpeller parce que chef de tour solane ya face à face mais interpeller sikoyo message no et atteindre les fils que là pour permettre que babenga baluka bino pas problème na biso solution ya mboka ezali na maboko ya prophète chef de l'état ou makolo na ye aya l'état comme prophète Gédéon Kasongo Masangu Kiabui Babulanga chef de l'état ou makolo aya alukelongi ya nzambe na ngai ayebisa yo nini tokoki kosala to décanter situation ya mboka naza na biloko ebele oyo ezolakisa ke to décanter situation ya mboka oyo naza nango me nani akodi ondaka bino mwa mikolo elekalaka olobelaka mingi likambo ya peine de mort mabe ozosalema komona moto akozwa machete akoboma motu mosusu bazokota kaka batrahison kotrahir oyo esaki lelo meme basoda bazokufaka maloba oyo lobaka baaplike ngo tomoni lelo oyo ekokisani mokonzi ya mboka asali yango eza teke mbelano mpe komaki eske alandaki to alandaki te ça le problème po toloba yango mais esengelaki ava basalela yango batuli moto alobaki lelo oyo kotala sikoyo ndenge kongo ezali kokende kotala baproblème ezalaka ta kongo lelo oyo na moyen nini ekopermettre ke todécanter situation oyo soki lelo oyo exemple yaki message ekomi na baluki yo te basali te nini okoki kozala na susi yo moko eloko nano ya liboso lokola oye mbala ya liboso ifo oyebaki na le 6 janvier 2024 nayaki koloba ke année oyo 2024 eza année ya malédiction mpona nini komona makambo esalamaki ya baseni ya biloko ya lokuta bamagwiye bacorruption bememaki mboka na malédiction dede nayaki koloba ke mulunge komatamaka makasi oyo eza maloba nalobaki le 6 janvier 2024 mulunge komata makasi yango ozomona moi ezobetaka de façon bayebake nzambe aza na kongo ata bozoluka ye te ya misato nayaki koloba zala ekomata bitumba ekomata maladi ya lolenge na mboka bokomona yango de biloko tozovivre eloko eza wana mboka eza ya nzambe nzambe aza besoin l'État reconnaître nzambe a reconnaître na basali na ye ya solo to sala musala mboka echange ko change ya mboka eza difficile te eza nzambe aza besoin l'État a s'impliquer a reconnaître que mboka eza ya l'État te eza ya nzambe tala ndenge bato bazoloba o mabele ya l'État est-ce que l'État azaka na mabele na ye mabele ya nzambe to ya l'État somba yango epa ya nani eza juste baresponsable oyo bazali mpona kodima eza mabele ya nzambe ntango bopesi mabele ya nzambe moto abebisi yango nde makambo toza nango eloko toza nango mabele ebebi makambo ya mabe lukuta biloko nyonso ya mabe nde esali ke biloko etomboka dollar ezomata eza biloko nyonso na profetiza nyonso nalobaka esalemaka na oyo pene de mort eza likambo initiative ya malamu oyo nzambe apesaki mpona koaplike yango me esengelaki nano batuna moto apesaki likanisi wana bayebisa bango ke ifo koyeba ke no ndenge eza wana kosalela yango eza mabe te eza malamu me ifo koyeba ke na minute boye mboka eza na tribalisme de mboka eza na corruption 3 mboka eza na lokuta soki tolobi ke to aplike yango deja sikoyo bato bakokufa eza ba innocent tuna ngai mpona nini azopesa lisese moko tolanda bandeko langa tolanda vraiment eza na baninga mibale bakamarade mibale likaku na caméléon
bazalaki baninga kimuninga na bango ezalaki ya makasi. Un jour Makaku akei komela masanga bakangi ye keno omeli masanga ya bato alobi nga namelaki te yo bozalaka ndenge tozali bale boye otambola totala nani amelaki masanga me mutu ameli masanga mususu oyo bakoya kobeta mutu mususu na tango bazokende bamoni kamele etambolele mabe bato nyonso bareklame babeti maboko keye mutu amelaki masanga zwa kamele kobeta inosa babeti ye demi mort me mutu amele masanga mutu musu oyo azwi fimbo mutu musu eke bato nyonso bandimeli ke kamele amelaki eke amelaki te bajuru elali bambula mokili turu atu. Un jour Caméléo pe ake kotumba zamba eke likaku asi abosa la ke abetisaki moninga na ye siko tango akei atumbi zamba bandako ya bato esi eziki bato bazolede sika ya kovanda eza wapi bakangi Caméléo yo mutu otumbi ke nga natumbi te yaka tala biso mibale ndenge tovandi boye oyo aza na maboko na ye noir tu mwindu ye mutu atumbi nini wana tumbi zamba baya kotala boye Makaku maboko nyonso mwindu ye mutu atumba zwa Makaku kobeta ye bisolo esi esili sikoyo problème eza nini ndenge toza boye na mboka ezali sese ya mboka bato bazokanga baza ba innocent me bakolo makambo bazotika la yango ezosenga nanu ava to appliquer loi oyo babongisa justice batika corruption appliquer yango déjà sikoyo bato bakokufa eza ba innocent yango na pesi sese ya mboka. Voilà, là tout le kamuke papa bon ça peut sharp là mo pense que oui makambo ezokende esengeli lonzo tout atatu ozara ba décision to ba décision to tozozaka et ça na procédure mo pesinga que ça les ba pour quitango. Alors ba décision surtout zaka ça rappelle ba inspiration monsieur ou tu rappelle spiritualité. Oui d'où alors tu es dans la spiritualité et ya ka pena ba procédure ko accompagner ngo pour etambisa malenge sengeli. Tu na landi makambo pe de bon papa le baka yango aza d'accord na yango na maloba na landi pour la ngai. Mais si quoi alingi que pour esalema et c'est ba procédure ko accompagner ngo et c'est vraiment bien établi. Procédure ngo ezali nini bo solo bo sembo bo tia kimia na bato bazali kolo bazala sérieux. Voilà le aussi koyo alandi maloba olobi sikoyo attaque de mususu ba chef spirituel de l'église mususu lokola ba catholique balobaka mpe likambo yango bango baboyaki babaki la justice ezali ya to kosimba te epe namoni lobi yango ozotaba bino surtout kaka morale kaka moko na liloba ya nzambe to oza mabokeseli quelque part makambo oyo ndo balaka yango ngai nde mokolo biloko wana mokolo mboka eza prophète kopi esimbaka te kopikole mpe esimbaka te kopikole mpe esimbaka te ngai nde mokolo biloko omoni ndenge ngai moko nalobaki ntango bazo aplike nayebisi esengelaki baluka oyo alobaki ke soki bo aplike yango bato oyo bakokufa baza bainonsame tala procédure omoni nde moto azopesa orientation mpona bato ebele bakufa te ifo nano justice babongisa yango serie ezala lukute ezala te ntango tokoaplike yango problème na mboka ekozala te. Nini ngo lobi bongo papa mais lelo oyo eta mosali ya nzambe lobi ke lelo oyo Congo oyo ezali mabele masantu Congo ezali mabele singeli ezala na esengo Congo esengeli na tangi so atangi ako bakomi mboka etonda na nkita na kota lelo ba mobulu ezaka ka Kinshasa te ba mobondo comme chef de l'État ko na bango ba sili ko kufa okena est kuna balengo na balengola ne parlons pas. Aucun makambo ça parce que nous côté ba routine kuna ba bien na ba Rwanda wala. Beaucoup ça ba congolais d'abord ça ba conflit bandaka na kati ba famille. C'est bon. Na kati voilà. Oui, on a kati vu professeur Kinshasa banditisme urbain autobengi olona. Ça mo sanje nzambe. Tant mo na makambo wala.
ba mécanisme ni to pe maïle ni au pesa ko permettre que tu sois ici là tu contrôler ma belle ma santé ma ba tel pour merci pour lui ya son il faut yeba que Zambo yo ya lola aza contre l'état congolais. Pourquoi l'état makambo asala katuna kanzambe te yango ezo sala ke biloko nyonso etombo bazo consulter binoté bazo consulter batu ya lukuta. Très bien. Est-ce que mutu ya lukuta ko pesa orientation ya mboka ndenge ni ozana eloko te les apparences les autres trompés parce que même chose tombe là-bas jeep ba église minene apparence peut-être les autres trompés bango. Merci Zamba azalaka na mutuka te azalaka na bilamba te Zamba salaka oyo alobaka esalema kamona ke longité amona kambongo te Zambe soki apodi mutu apodi ye biso tozoloba Zamba apodi ngai pote naza prophète pe oyeba ke boka nyonso mobimba prophète azate kaka oyo ngai omoni wana ba oyo nyonso wana so ndiza ba prophète naza ba prophète te siko tuna ye soki omibengi prophète eloko nini ya sika oyo ye nango ekobangisa batu baloba ke oza prophète moto aza nango te ngai awa oyo carte oyo ya bino ya Congo eza bamindele bamemela bino yango ngai moto mwindu na ye na eloko ya sika oyo etikala kosalema te depuis Zamba akela Congo oyo beloko oyo na ye nango jour mosusu tokobeta yango lisolo nayebisa yo ndenge eyaka na lokola eza ebandeli yango moni prophète il faut aya na eloko moko ekolakisa bato pe ya mibale fo comme support aza nango yoka sikoyo makambo ya mibale oyo etikali mpona to décanter situation ya mboka ngana za église mabele masantu Congo eza mabele minga na mabele ya bosantu naza nango oyo toko décanter situation ya mabele eloko ezosala ke lelo mabele bebi il faut mutu aza na bosantu asantu la mabele c'est-à-dire ngana aza na mabele masantu physique eza na ntuku wana mabele physique soki na bandi musala na santu la pote mabele Congo eza mabele ngana aza na mabele masantu ya kosantu la mabele oyo ebebi moni na Jericho mabele ezalaki ya kobeba tango bazolo na biloko ezobima malamu te mai ezobeba me Élisée le prophète aye kosala mabele bongwama ke komi kopesa bien de biloko naza nango ya bosantu mabele ya bosantu mpona kosantula mabele solution ya babiloko nyonso toza nango mais eloko etikali ezo dérouter mboka bakonzi balingi makambo ya Nzambe te na bazo kolinga te koconsulter moto aza na pouvoir ya Nzambe parce que lelo eloko ezala ngonga na yango eza bongo si vous voulez bande kolanga bona dabiso vous bokebi chaque saison chaque période Nzambe abimisaka pe a utilisaka moko oyo yemo akotamula na oyo akopesa ba instruction pe surtout on dit ba instruction na yende ko permettre to zaper lobiko to monaka tango ba Bible to tanga ka oyo na tango ba Ancien Testament comment est-ce que Nzambe abanaki ko utiliser ba prophète oyo soki ba tosi ba kilandi ba procédure na ye pour ba changement ça na bisika ndenge na ndenge comment on peut s'appeler à l'objet que cette saison oyo bokomona nzala cette saison oyo ozabalamu soki wazui mayele wana atie makasa na nzela on va appeler tango pe mokili kota nzala bango bakomi ko fini ko lesa mokili mobimba et pourquoi pas na Congo to kolinga te tout ça basali ya Nzambe wana to ti capé influence même bato na kata kisasa on kata Congo on a prophète ba influence pour ta église soki ko tia bato soki 10 millions autour de bastade des martyrs ils étaient Nzambe za Nzambe babile ba la route étroite ezala moke kaka oyo bato bele bokela bango ape toi to fola matoi to na esprit ya kolanda osika vérité se kobima apasa koloba ozo bima kati ya monoko les bima kati ya monoko langa ite ngana kolinga ke si réellement que ta so bezali ba Nzambe so et convaincre yo ozo ba décision oyo ba ke Congo au charge on limi ozo ba responsabilité nango soki o collaborer ba prophète ya soloté ça va bien ça déterminé ceux qui vont collaborer dans la salle de Nzambe ya solo te au lieu de mata au lieu de téléma on va se quitter la souffrance nous allons population au kufa le lobby au quitter tout passer ma kala moto au quitter likolo la bido alingi ota la caméra là papa c'est ça les minutes c'est le mbala le minute au solo mbala sima alingi ozo même 3 minutes solo là le peuple congolais d'abord parce que bango les baser ba peuple oyo
bapate oyo esengeli obatela esengeli okumba kopesa mayele mpe solo na bakonzi bazokumba biso ya mboka oyo nini oyo kozala apport na bino mpo lelo oyo kongo oyo kozwa développement malonga na oyo toza koluka. Merci beaucoup. Avant na conclure bato ebele na Kinshasa bayebi ke mosali ya nzambe ya solo to prophète ya solo eza moto oyo aza na bandimie milio na aza na mituka aza na bandako eza réalité wana te. Eli le prophète azalaki na église ya bato bisa esili influence apa mbala tozala ko non wana toza kuna te eloko ki prophète eza lakisa nguya soki oza prophète na mboka lakisa bato bayeba nguya na yo to tuna yo nano na vie osekisa bato combien nana koyebisa yo bato na sekisa nombre na zela na ngai na koyebisa yo nombre okokamu bikamo ndenge na ndenge sala tamwa ya ndenge na ndenge nayebisa yo ke natinda bashe oyo na Goma nano na kete jour oyo batie yango na Goma mai ekatani kure ekatani na Rwanda mai ekatani kure ekatani. Bon oui tuna bato kuna Goma oyo bozoloba ezali zamba précédent soki omoni lelo Goma ezotombe te eza bashe oyo ebatela lokola mboka ekomi na malédiction mbula oyo nde tozobanga ke bakokozwa Goma mpona nini eloko nde eza kobatela Goma. Donc c'est cher papa. Merci beaucoup. Et loko oyo bashi oyo buzame ndeza ko batela Goma. Mais loko la bino bozali wana bozo sulu la zane bozo. Bozo ba instruction nzambe asika. Et là pas yobo. Dans les ongaté. L'état soki aye. Zambo yo alobaka wana pesi biso misala azali na nguya ya kosala nyoto alingi. Le moment où bazo ko endurcir, bazo ko endurcir motema. Le bezo ko lobama. Problème na ngai. Bazo ko endurcir motema. Tozoke nena no mukemuke. Voilà. Moïse alongola bana Israël na Égypte. Eli asambela moto otali kolo ekita. Élisée asili sanzala na Samarie. Josué atelemesa moi tozolinga prophète lokola ba oyo asala likambo ngai soki bozondima leta yao tomeka peut-être na kanzambe na ngai ya muke akoko sala quelque chose pona ni na sina sali makambo ya minene yoza sika nano yebi ngai te biloko ya koloba ezosalema na lobaka ere nyonso soki na pointe esalami bakamera. Donc vraiment mettez-moi devant les frères. Ezambala ya liboso te na tutaka ere nyonso ba journaliste ya ndenge na frappaka nyonso makambo ya bapape koya na loba ya Macron koya na loba ndaka pe ya pape tango loba. Alors nyonso na lobaka. Est-ce que l'état aza na mato ya koyoka ngai te? Les lambe aza contre l'état pona ni l'état salaka makambo sako consulter soki nzambe aza na mboka te l'état ko sala sako consulter mais lelo nzambe atindi oyo ya yeboko boya ndenge c'est-à-dire ba souffrance nyonso oyo boni bato bazo souffrance ya makasi oyo l'état ndeza responsable ba malédiction nyonso toza nango congolais yokangai responsable ya ba malédiction na ya ba mipepe ba tourbillon ba moi komata responsable l'état. On a ni l'état to yebisaka yere nyonso azana motema makasi alingi nzambe abeta ye bato bakufa de andimaki eza ya solo azozela bibembelala bato nyonso na Congo basila de andimaki nzambe alobaki solo moto aza responsable ya makambo nyonso ezoleka na mboka eza l'état congolais dollar ezomata ekokita te ezomata kakomata ezomata mpona nini nga moto nazoloba yango tala na babiloko nyonso naloba ke dollar ekomata kaka lelo gouvernement ezobima te ça fait 3 mois mobimba ezobima te mpona nini nzambe ana kanda mais aza besoin d'état reconnaître ke basali ya nzambe ya solo baza na mboka tosala na ye ndekaso kobelela kosala kola zobelela boye boyebaka ke milimo bakongoleza kokufa eza kokwela tant que bozo kana liloba ya nzambe te bozo tosaba ba prophète te ya basali ya nzambe te ndenge atelemi azo avandi azo koloba awa lobi bakala moto okitaka kabino ngonga yango oyo alobi bien bike nzambe alobi ke tochena apona ba tomekana ba preuve na to mona atalisi bakoma minye na sala kata mboka oyo ko côté ya Congo ya carte wana alakisi wana na olikolo totaka période moto ba mara likolo la sans apé boya
le troisième carte Congo toujours le candidat yango otika bilembo ya bien toto ça basali ya nzambe la ngonga auto zali parce que à chaque période auto basali na ye ou besoin un message na ye toto si yango nde otika Congo na histoire ya Sengo après ça qui Sengo mingi okuta na bino tobi ki ko bezali belé peut kolemba pété tu peux kolemba té parce que ce que les mille lelo ezalo ko biki nzambe na lebeli na ko bi prophète rebelle d'accord okolo segeli ka côté ya kolo ba robimisaka ne ma charge na yo merci ko lemba mingi na été d'accord donc zonga les sous le message de ma rebelle et permettre ko le changement balo baké ya solo dans zela papa prophète otomonaki ni ko ko mi wansele ko mi ce que lembi histoire de pe ko bunga agolemba té eza charge va pesi la eza kumba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Wilfried Samba, merci à Bandero, merci à Igrid Mateta, merci à la réalisation Mounenia, magazine Bonda École pour la maman coordonnatrice Medine Kambembe. Là, à la de la présentation, je vais vous retrouver prochainement dans un autre numéro. Jusque là, restez branchés si les restes, il y a programme, il y a Monda École, magazine d'actualité. Bye.